Shalom, shalom, peuple de Dieu, Oyo, Boza Kolanda Biso, partout, monde entier, Afrique, Europe, diaspora, partout. Tika ete kimia na mukonzi, ebi labino obisika bozwami, na présentation, boza na Mama Bena, et puis toza na invité na biso de temps en temps, to sululaka na ye, le messager, proverbe 30, shalom, mutuna zambe. Shalom, Mama Bena. Ok. Toyambi mutuna zambe, proverbe 30, tokoluka toyoka ye message nini oyo tolingi lisusu ko partager na bino na site na biso www.sentinelle TV1 to pe na YouTube na biso bokoki kolanda biso na Sentinelle TV1. Alors yambo na meka pe kopesa elobeli na mosai na nzambe naza na ba question mo ebele oyo bandeko ebele baza kobenga pe baza kotuna mituna na bango. Alors yambo mutu na nzambe a meka pe kolobela biso sujet nini to pe nini oyo amemeli biso lisusu na ngonga to ngonga oyo tokoki kolanda ye tokoluka mpe to meka pe kotuna ye mituna oyo bandeko botunaki biso. Alors na ye te so kopesa pe bandeko mbote partout bazolanda o mbote na bandeko nyonso baza ebele kolanda. Merci na bao bazobenga, merci na soutien na bino ndenge bolinginga ndenge nga pe na lingi bino. Merci. Ok, le messager toyebi ke musalo zosa les a facilité na landaki message na la fois passée opesaki biso ndenge nini basali na nzambe mutu na mutu azaka na mission oyo nzambe apesaka ye tozana ba évangéliste ba pasteur ba ministère eza ebele mais yo za un évangéliste poza na message oyo nzambe aza kopesa yo po omemela peuple de Dieu. Alors toyebi ke ba message eza facilité po bato bayeba ko gérer yango. Alors na question ya liboso na koki kotuna yo ya mbokota na mutu na likambo na yo bandeko batuni boye balobi après message oyo message shalom messager après shalom wana ndenge balobi après message oyo obimisaki eningisi mboka lelo batu lelo ba TV nyonso bakomi kolobela yango esalami kaka ndenge olobaki popularité emati binemi comme kosenga par binemi na ope donc ba popularité oyo baza ko benga biso balobi message opesaki esalami ndenge olobaki. Alors popularité pe belé ba binemi na yo oyo babandaki ko finga yo babandaki ko loba de tout de rien lelo ope bakomi kosenga ba pardon okoko koloba nini na place wana. Bon, place wana ezaka kopesa nzambe merci parce que omoni nzambe soka atindeli yo message ezali kolukelo ba problème parce que makambo nyonso to eleki na mboka na biso na kati ya diaspora ezolakisa ke église ya Congo eza vraiment na kati perdement na kati ya distraction pe bato ebele babungi nzela. Omoni sikoyo na ngonga oyo bato bayebi nani aza prophète solo na aza prophète lukuta na bisakoli nyonso to ebimi makambo nyonso to bato balobi ezolakisa ke message ezalaki très important pour eya kolakisa eza lokola ndenge balobaka thermomètre eye kojauge niveau ya kondima bato pe niveau ya buzoba na kati ya communauté pe niveau ya bosataniste. C'est-à-dire pour nga na komisi nzambe surtout que bango mo bakomopesa ba preuve sikoyo bato bazalaki na mutu bakomopesa ba preuve pe nzambe a suscité ba travailleurs mususu ba serviteurs mususu bayaka na message wana pona ko confirmer onga na lobaki pe makambo tout na lobaki esalami ndenge esalamaki nga na komisi nzambe parce que nzambe a utilisé nga nazaki brigand nazaki un repris de la justice mais na mawa nzambe lelo nzambe akomo lobelanga pe mokili ningani pe bato bazwi solution bato ebele baye na le Seigneur bato ebele bandimi Yesu bato ebele bazondimelanga base confier nanga na pesika nzambe merci. Ok, alors question mususu pe ezali le messager bandeko batuni boye balobi neti bazolanda ba vidéo po mikolo yo tout le monde on en parle partout na ba site bato ebele baza kobenga o balobi oza sataniste oza musala nzambe ya solo te oza musala nzambe oyo fingaka nayebi te réaction na yo na question wana ndenge bandeko suma tuni réaction na yo eza nini? Bon réaction na ngai ali nga na ko se défendre te soki naza musali ya nzambe nzambe muto ko défendre nga. Alors je crois que na ngonga oyo nzambe azo ko défendre nga parce que mingi ya bato bazali ko finga ba komi lelo ko senga pardon nga na bengi bango te téléphone nga tous les 5 minutes ezo benga bazo senga ba pardon bazo tubela ba komi ko se confier na nga
so na biso ba coup de fil nazo zwana ba kombo ba tondimate na ba konzi na ba pasteur mususu na ba tu aminene bazo benga, c'est-à-dire que Jésus a défendre na batwana baza libre ya ko kwa na ngate, mais en vérité ba yebike nazo salela nzambe pe nzambe alobela ina. Donc ozoloba eza solo eza vérité. Ouais. Alors comme ngape na ko tuna mais na nyeso tuwa na ba situation bazobenga ceci cela partout oza komika bulandeni parce que oza pe mutu oza na makila oza na mai oza na nyoso oza pe na famille oza pe na ba misala ba classe ba entreprise, donc oza komika bulandeni. Net siko na oti Liverpool na bandi classe parce que nazo sala théologie le day premier jour na université na oti ko ya na ngana ye na s'échanger, c'est-à-dire nzambe akopeso vision te soka pesio nguya te soka pesio onction te onction nzambe na kati ya bomoyi na biso eza eloka liboso mpona kobuka ba job ya satan kobuka ba mira satan ko telemela satan apesa ko makasi a renouveler la force na biso pe lisusu nazo expérimenter le moko naza premier pasteur congolais o azo expérimenter côté à Samalamu na internet naza premier pasteur congolais o naza lelo ko kamba Sokotali par jour, au moins 5000 personnes dans l'Andanga. Sokotali, par semaine, na commencé à 40 000, 50 000, c'est-à-dire, nous avons plus que stade, il y a United, 76 000 personnes dans l'Andanga. C'est-à-dire, au moins, lelo Internet, sur une grosse billet avion ou utiliser Internet. Nga lelo na expérimenté, on a fait ça, merci, que na géré, batu belé, mikolo, banamike, mindele, batu mouino, ba o bazo l'Andanga, donc on a expérimenté, sans voilà mon Internet. Na pesinza me merci parce que après singa courage ya koyeba komi kabolana na air à prière air ya ko benga monde ba fone zo la pona tchaka air mona silence pona yambate air mona kanga vraiment so na prière, mais nzamba après singa makasi pona continuer. OK. Mutuna nzambe bien que na église locale batu ba yaka mingi tende nazozwa na nini na église mondiale parce que nzamba abimisinga na église ya ba mir normalement soki ndenge nzamba bamemelanga na kokende sur église ya mir te na kovanda nga na ndako na bureau na internet na ba phone nazo résoudre ba problème ba mais soki nazo kende na église et ali pe pour sauver quelques bat na Manchester au moins siko na Manchester za base bandoki si 10 pasteurs 8 ba sorcier puis bandimi mingi basala likopa bandoki na bandoki ba kende ensemble. Alors nzambe le ratininga et ali pe na batu oyo bazali batu na ye batu oyo bazana grâce wana ba yaka chaque dimanche na Clayton pour ba expérimenter ngolo na nzambe pe to ke na bango formation ke na lolo. OK, mais salama pe mutu na nzambe même Jésus e moko na Jérusalem bandima ki evomate za la passe pour ba to lia ki na ye Jésus pe aleka ki wa to fanda kana ye to lia kana ye mwana wa Marie ba biloko na eza déjà na kata Bible eza nde mozolo beza bongo, mais est-il que quelques bateaux parce que ville à Manchester ezali ville basée sur bateau belé ba kanga ba bandoki na Londres pe partout ba okima a. Et puis bato na ba makasi parce que ba se constituer na une église au monde bango na bato makambe ba sangana na pasteur na bango ndoki. Alors il faut sikoyo ko buka biloko wana po bazo mema bato baza ba innocent au monde memi ba ona loyenge ba kekuna ba bebsi fi na yo ba bebsi bana na yo ba bebsi do biloko wana ba yebi yango moni bala so ba moni nga ba kimi même so to kutali na nzela même so to kutali na classe to kutali na wapi baza so ba moni nga ba kimi po ba yebi ke na yebi ba. OK, donc ça message tozo lancé pe vraiment ni ne ba ni ne prophète chez lui mais to za kondima vraiment o nzamba zo sala kati na o pe to sala appel na grâce aux ana que bato baza pembeni pe ba bénéficier na grâce parce que toza ko kene na temps de la fin. Na za liso na question moko on a ko tuna yo po tozala ki sur place to moni maman wana za ko benga aza ko finga alobi yo proverbe yo za ko laksa nini yo zo laksa ke yonde oza saint oza mo santo za kana lisumu te mais biso to yebi oke o bandaki ko o melaki bato bambongo o metaki bato ba voyage baya na poto mais otika ko mema bato wana na poto te o mela bato wana oza escroc to ito yo kango pe pa na yo moko parce que mieko ki to yoka peuple babalanda OK toyoka pa bato mususu makambo eza ndenge nini o melaki bato bambongo pour metaki bato baya na poto okokisaki yango te eza ya solo. Bon moni bato ba congolais bazaka ndenge wana yango moni tango na kabie na satana akeki ko kozwa ba pasteur muso o ba yebisa mo malamu te ba bondela pona ye ifemela mino boyeba ke soki mutu akabio na satana kaka mutu wana mutu akobondela pona yo. Alors lokola ba reconnaître que prière na ngeza nguya mais akepa ba pasteur mususu
na ba pasteur wana na kabi ba na Satan na kangi bango via prière parce que basali eloko moko ezalaka te soki mutu awuti kofinga mosali na nzambe azo reconnaître que mosali na nzambe wana za ouin okotinda ye zongela mutu wana abondela pona yo yo oya to banosala ba prière ya moi lokola na bango bato bazwaki ye na renouveler sous prière musu na kangi bango na Satan anyonga bango parce que étant que pasteur à diaspora on a koloba nzambe kosala ngo bamoni bango moko nyonso na lobaki ekokisami parce que nzambe azo visiter nga nzambe aza na côté nanga bon côté neti komela bato moi je crois que na bakar que na iba bakar tout bakar ngo ya Angleterre na tambola nango abakar tout na somba na tambola nango avant na tina na kini siko na Angleterre vraiment yoko yiba car pour so tambola ngo po plaque nyonso to ezaka identité ya mutu tout de ezama kamba lokuta parce que na somba bakar na tambola nango avant na tina na kini de ezama kamba lokuta que makambo bangulu nga na samba na mboko na immigration parce que Eric a témoin juge ya mama tunaki homme office à Bible est-ce que vous en a preuve que mutu oyo amemaka bato vous en a preuve donc au immigration en mboka oyo parce que Eric azaki témoin pour azaki mutu azako kenanga lokola témoin ayebi masolo nyo surtout que ba mona eloko mote mais soki eza na mutu oyo ki apesa nga mbongo po ngai et oyo juge tunaki bango so alobi est-ce que ye botia ye consul na bino ya ba africain pour memara bato ba anglais ba bité ye to yebité kaza consul to pesa consulat donc ngala zaka ambassadeur ya Angleterre te pour na pesa mutu visa toni alors soki eza na mutu azoloba ki ngai na pesa ye apesa nga mbongo na melaye mais l'état mboko aluka ba preuve akende pas avocat bino proverbe 30 na pesa ga mbongo ya komemela nga mutu tala ba preuve ngoyo amema mutu te ekoyede parce que Angleterre balukaka preuve que nga na kotsaka bangulu alors soki yoza nango pesa nga mbongo to nini kende pas l'état ou bien oleki na presse olakisi ba preuve ozoma moni eti mwasi oyo na kabaki na nini Marilo ayebi nga te mais se permettre asali vidéo ya fininga ke nazana makango te nazana na makango te soki makango ali ala kusa musapi ali kana TV mais aleki alobi n'importe quoi et ala ikaka omoni soki mutu ozo swana na mutu akitoko ozana na njito ko etala yekuna mabeme oyebi na yo ka ani mabete ofingi kaka tiko finga siko baluke lié parce que ndenge za bo na qualité na nga ya pasteur à diaspora na renouveler ngo sous na kabie na Satan po arilapa ko finga rabatu alapa ko sala et puis ekamsanga ba congolais boza na Congo bolanda bato ndengwana ngabe mission oyo ezali édifiante na landa ngo te na ebite ba mutu azo finga rabatu mutu ya koloba ba bêtise na TV bolanda pourquoi alors bino surtout boza ndenge moko bozo se retrouver en moni na kabaki na Satan na pe na ba pasteur wa ki kolanda na kabi bango so na Satan. OK. Donc ça engage que yo kotaki musai na Zambie ndenge za koloba. Alors question musu ezali to landi awa ndenge bato baza ko benga biso toza pemeni na oto zo vivre ngo ezala musu zo benga yo zo laksa nini oza orgueilleux soko zo sala émission ozo laksa sapato yo zo laksa nini et musu souper les choses ngana ko proposer tout monde a ba invitation mingi pe ezana basani na Zambie par-ci par-là ba invitaka yo okende kotea mais ozaka toujours na réserve olinga kokende te réaction na yo eza nini na ba point de vue o bandeko baza ko acquiser yo na makambo o na autre bon réaction le monde to vendre yes to ça la émission na changer ba position na otia boye na changer ba position na otia boye na sala ngo même so na la lipapa même so na makolongulu na ba vidéo na ngali ali elaxité que na ya ko griffer le nom et ali position émission à 30 minutes au changer position même yo au changer position donc ça wanate tant on c'est le cas deuxièmement matonsuso abenga kialobio de Londres à Salionine au monde lelo bana basi mingi ya poto ba osala ba ventir vie comme il passe mais bana basi mingi ya poto ba sali berere na nini moto ayebité au monde na théâtre au monde na TV allez aux risques aux mbongo au tie au bengisa ya lera boya awa bwakisi yo allez okomi ko telingana okomi ko boy parfois mobali bozakine na ndaku mbongo abano za ko PCT yo préfère que no bala mobali ya théâtre lera yo bangi boya ya théâtre on sala le théâtre na ndaku en passant nazo pesa merci mingi na Clarisse na weji azali mwana mwasi oyo achaka na contact na bata théâtre no sole na kendana na kini lelo aza na Brésil merci mingi Clarisse vraiment na contact ko salinga pona sala pe film na tourna pe ba film fort donc Clarisse nde aponaki ba actrice Clarisse nde aponaki ba acteur makambo ba karma wani ya azalaki na ngana kin lelo na Brésil akoyi ko témoigner parce que azalaki mutu oyo
po azali fille de Sarah azosamba na armée de l'Éternel nde tokutana ina lui pasteur na koyede yo atambolaki nanga azalaki nanga na kin amonaki bakar babiloko tout ndenge to travaillaki aza témoin merci place ali lobi su to sololaki esalaki nga bien nzamba pambolomo à part wana batu oyo bazoloba ke ngai na ba invita nga na kendate mabena Bible ezoloba kopesa mutu aza mupagano mutu aza na foi moko na ote kopesa même mbote te Bible mutezoloba ngana camarade à n'importe qui te bato ba yomo moni comportement ya ba pasteur yomo moni comportement ya ba pasteur ti ba leki na TV boy na boy ba kambo sa ba professeur lokuta et salamité ozo na niveau ya bato wana baza tellement très bas batanda na koza camarade na bangote na sina kena invitation moko mutu azobala Mouto azobala, bazo que nous parler mafuta. Qu'est-ce que ça voit Mouto azobala na do bato ba yebi doctrine te ba kota na ba vanti ba ni ba koma ba pasteur. Or que tant yo zo que nous pesa mutu na Bible lobi ko pesa mutu na n'importe qui te. Na boya ka kusanga na bango na za pure. Na lingite na zwa na koma ndenge na sala na zwa par ya misumu na bango. Soko zo pesa mbongo na yo et pas pasteur. Ozo kene na présence ne pas pasteur oyo aza motombo ki akota na musala nzamba tindiete ozo soit part na ye c'est-à-dire masumu nyoso ba vanti nyoso ozo sala yo ofuta mona ye c'est même passé ozo participer na masumu na bango donc na boya ka kusanga na bango na boya ke ba séminaire na bango puisque un ba tombo ki nzamba benga bango te ba yebi pe musala nzambe te na boyi ko participer na masumu na bango yango na boya ko ke na bango soki bango ba ko yepa na ngafa ba bénéficier parce que nga nazali na uwe nzambe nazali na mafuta nzambe bango bazoya po ba puiser mais ngana ko kende pa na bango te omoni ba pasteur otunde ba alia so bazaki mayele bazaki na esprit de chaque temps ba yaki pa na nga ko pesa ba 10 na bango na bonde la pe na bango mais lokola ba yebite na tiki bango ndenge wana c'est-à-dire Bible zoloba mutu oyo okoki ko pesa n'importe qui mbote te okoki ko lia na n'importe qui te yango moni nga na lia na n'importe qui te na pesa n'importe qui mbote te na kenda n'importe quelle église te soki likambo zo sama na mboka bo moni nga na yete seki za likambo lokuta soki za likambo solo oyebi nga na kenda na église moko na lead pasteur azote ya leka nga na koti to kenda na pasteur azanga e matea lera amoni présence na nga matea esili ye moko lera matea esili ayeko tubela bi proverbe le yo koti kaka pa na komo banga na bi makambo tu nazo batato azoyoka so na lobi mabe ayaki ko tubela pasteur Eric ana témoin na lead donc so nga na komi na ko présence na nga ko déstabiliser moté présence na nga pamba parce que onction nzambe na kati na nga mutu akoki azosala bafanti na kosa akotika yango moni na boyaka kokende esika oyo makambo ya nzambe asolo yaza te mais soki makambo ya nzambe asolo yali nakenda donc bandeko boza satisfait na baquestion mpe baréponse oyo tozwaki mutu na nzambe mpe totuni baquestion na bino maintenant toni tokota na mutu ya likambo je crois baquestion soki koya tokocontinue yango mutu na likambo sikoyo na ngonga oyo message nini oyo memeli peuple de Dieu oyo tokoki koyoka yo lisusu na ngonga oyo na espace na biso na Sentinelle TV wana bandeko batali message na ye nango lelo nkolo alobelaki nga mingi ntango nayoki bato mosusu bazoba David ekutu azalaki mosali na nzambe asalaki masumu asalaki boye Bible lobi moto oyo azosumuka salaire na ye eza lifuta omoni yo potomboli likolo ochange likolo kwani parce que position alors so lobi bakoloba pe yo olakisaka likolo omoni eza position eza te kogriffe eza nini te mais eza position même na tv mindele tomonaka bainvite moto aza libre achange makolo asala boye ezali kogriffe te ozomona donc bato wana balongola likambo nga azaka moto ya biloko wana te nazaka humble omona mosuku tafinga olataka babubu yo olobi oza didie forme olata babubu mais bubu eza style nanga mpona monaka yango epa pasteur nanga passe soni nga nazalaki brigand barefoule nga moto ateyanga sangomala onction eza kati nanga eza pa passe soni namonaki ye alataka babubu yango nazwaki ye lokola modele lere mpe apengwe nakoma koloba ngo mpona ni mpo soni azalaki koteya sango malamu soni nde abondeli mpo nga nakoma boye mais lere ye apengwe akomosala baventure kaka nga mwana na ye funa meme Moïse akoli na ndako na ya Pharaon moto adetruisaki Pharaon ezana Moïse ayokaki oyo nzambe alobaki c'est-à-dire eza ndema mais lelo oyo ntango nzambe bato bakoma loba David kutu asalaki boye tu yango nzambe ayebisaka bi population oyo lokola bazolanda yo ngongango oyo ozodénoncer mais teya bango mpe lisusu alors lelo oyo naye kolobela bango sur les conséquences du péché mpo bato ebele bakumisi David kutu asalaki masumu tu David azaki général d'armée David azaki prophète David azaki chantre David akomaki roi le seul mutu na mokili azala général d'armée chantre prophète roi David nzamba lobi j'ai aimé David
selon l'homme de mon cœur. L'homme selon mon cœur. Selon mon cœur. David a dit homme selon le cœur de Dieu. Mais là, David a soumu, David kuta sala ki sumu. David là sala li sumu nzambe asambwisa ye. Bande konanga nzambe soki alingi yo mingi oyoki te asambwisaka. Soko moni mutu moko likambo na ye komo bima bazolo bango batutu baolo bango azaki na problème na nzambe. Nzambe avertisaki ye, nzambe abegaki ye, nzambe abendaki ye mato ayoki te nzambe asambwisaka. David nzambe asambwisi ye. Nazo la sabino ngo tokei na 2 Samuel 11 tokei na 2 Samuel 11 na 2 Samuel 11 toujours que na premier verset je crois na 7. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Iri, les Hétiens. David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, il retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et fait dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Iri les Hétiens. Et Joab envoyait Iri à David. Iri se rendit auprès de David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Iri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Iri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Iri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il se rendit point à sa maison. On a informé à David, on lui dit, Iri n'est pas descendu dans ta maison. Et David dit à Iri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Iri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous la tente. Mon Seigneur, Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans la maison pour manger, pour boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne le ferai pas. Alors, to sauté wana, to kesikoyo na 27. La femme d'Iri prie. David dit, toké na 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-les, et toi, encourage-les. La femme d'Iri apprit que son mari était mort, elle plaira son mari. Quand les deuils furent passés, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Amen. Amen. Histoire Oyo, batutu ba yebiango, nakati ya histoire Oyo, David nangonga Oyo batu ba kebitumba, David ake kotambola na olia ke no bunda, azotambola likolo batwa, likolo batol. Et l'air azotambola likolo batol, ake kokuta mwasi ya soda na ye azo sokola. Mwasi ngwa zaki elongi kitoko. David atindi ba serviteur, wana mwasi ya serviteur na ye. Yes. Mais atindi ba zoye. Bible zo ba David asangani na mwasi oyo, mwasi akomi na zemi. Le mwasi akomi na zemi, mwasi atindi sango, aya woye sa roi ke na komi na zemi. Roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Après les soum asali, a commis meurtrieux, conscience est liée. Ne l'autre ba combattant conscience est liée bango. Ce qui conscience est liée au comme Mobomi lokola David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David l'homme le tout puissant. David est l'homme de Dieu. Atindi Iri na lettre na front Joab abomaye. Tango Iri akufi, moi c'est aye na ndaku. Nzamba lobi atindi prophète que sa David et c'est peli Nzambete. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Likolo ya esengo ya ekobo, David a kotisi un inceste na famille na ye.
na 2 Samuel 13 pendant na 1 na 18 mwana David moko a violé mwana na ye bandeko na bandeko babalani mpona nini mpo David asali lisumu. 2 révolte mwana ya David moko a se révolté abengani tata ne mokonzi oyebi asali nini l'air a se révolté azwi basi ya tata na ye asali campagne d'évangélisation monde basala abengisi bato atie podium akomi ko coucher na mwasi moko na moko ya tata na ye en public Bible mutezolo bango. À part wana homicide salami Amon oyo aviolaki mwana ya David mususu wana ezali na 2 Samuel 13 23 à 32 mwana mususu ya Absalom abomi Amon po aviolaki sœur na ye. Donc David likolo ya plaisir likolo ya masumu likolo ya lengi ya kobima na mwasi ya batu a créé inceste na famille na ye a créé kufana ndako na ye a créé nzambe a humilié ye nzambe a sakani na ye nzambe a exposé ye. Ça a toujours été comme ça avec les enfants de Dieu. Ça a toujours été comme ça avec Dieu. Ce que proverbe a tellement qui a lobaki, c'est parce que Dieu a l'ingaki a chichi génération na biso. Nzambe a l'ingaki a enseigné pour diaspora. Tala ndenge ba fingi ngai ba soi disant ba Christo ba fingi pasteur pour la vérité. Tala ndenge ba sali ba vidéo soi disant ba Christo ba tuni ata nzambe te ba koti ata na prière te ba tuna nga soki mutu na nzambe lobby eloko liboso na tuna nzambe c'est nzambe ozana muto to ozana muto te mais ba se permettre bêtement comme ça ko finga famille nga ko kosela nga makamu tout et pourtant nzambe azaki na posa a sauver bato nzambe azaki na posa ça et puis ba sali erreur te ole ba va na bango te o kutu David l'homme selon le cœur de Dieu nzambe bomaki ye nzambe asalaki boy et nzambe asalaki masomo nzambe atikaki. C'est tout simplement parce que bato batanga la Bible lokola kwaku. C'est tout simplement parce que bato batanga la Bible lokola kalao. C'est tout simplement parce que bato bazana bobangi nzambe te bato bazoka ni ça le fait comme na poto azana ndaku azana na somalite azana voiture elle se permet à osala nyonso bato bazoka ni ça lokola ba social media réseaux sociaux et n'importe qui akoko kende azui webcam na ye azui caméra akomo lo ba sur n'importe quoi lelo mona bato musu bazo leka bulumbu ba musu bazo ya mutu atindi ete ye moko bandiko loba donc les gens se croient permis à nyonso oh il faut boke bana ba we nzambe mutu azana onction nzambe onction nzambe yaka pona ko buka bakal onction nzambe yaka pona ko casser ba job onction nzambe yaka pona ko pesa ba solution onction nzambe yaka pona ko buka biloko ya satana na kati ya bomo ya bato tala lelo combien de bato bakenda na église ba bongo mate combien de bato bakenda na église baza ba lesbienne bato bakenda na église bazali ba PD bato bakenda na église baza songi bato bakenda na église ba yebi ata entendement nzambe te. Comment prière ezali dialogue ya mutu na nzambe prière ezali dialogue ya mutu na nzambe mais za bato su banda asala 10 ans na église na yoka mungu nzambe te na yoka ainsi dit l'Éternel te. Alors mutu ande mwana parole ya nzambe lobi ebimi ye atelemi lango atelemi abalofinga atelemi yango moni ngai na lobi marilo na laquelle ye mabeti na 4e génération na ba pasteur oyo bakendeki kosambela po na laquelle bango mabe satana nyonga bango ti na 4e génération et kolongwaka soka sali vidéo asenga pardon parce que nazalaki na onction nzambe pona changer makambo na communauté na biso tala lelo oyo population na biso soki pona buzoba bakobima ebele soki bisi bango bobima boke dobenga na kabila bakobima te soki bisi bango pona buzoba baza prêt à kosala buzoba baza prêt à koyoka ba faux prophétie baza prêt lelo oyo nazosenga na bato to balekaki na TV kopesa ba prophétie oyo mutu akoseka oboye baleka baluka ba pasteur ba délivrer ba. Parce que ce n'est pas Dieu qui parlait, c'est qui avait Dieu, qui n'avait pas Dieu. Parce que prophétie, et ça dit prophétie na prophétie. Ou pessimité, ou pessimité. Na yebité sur aux question par rapport à ça. Pour moi, mutuna nzambe ba question rozanga te parce que makambo zo lo bezali très profond et bandeko bozo landa biso vraiment na site na biso to lobelaka de temps en temps ba émission socio-culturelle, éducative, politique, religieuse toyaka nango liboso na bino. Alors lelo toza na émission moko religieuse oyo toza koyoka mutu na nzambe oyo zo bimisa biso ba révélation. Vraiment na na question oyo ya mutu yo na koyoko tuna yo parce que eza na moment on ndeka ozo loba Bible ka rezo biso biki on se moque pas de Dieu. C'est que l'homme va s'aimer, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Oyo mutu abuka ya mwana kolona ngo. Soko kuki
obuki oloni nzeta liboto okobuka jamais manga. Yes. Okobuka kaka liboto. Yes. Ya on se connaît lingi. Pardon, avant toute la question. David a tié moi si zemi. Moi si aye oyebse ke nazana zemi. Oye makamoni David asali. Azui tata wana. Soda wana abengisi aya ba melisi masanga. Ba tindie akende na ndako asanga na moi si po moi sal ba zemi ayo. Lelo na communauté batu boni ba basa mabala. Bazwa bana na bango, bana batata, bapesa bana batata mususu. Combien de batu na poto awa, aye poto abundi, asali azui mukanda, alinga sala famille renyo, abem sabana, bake lo sala DNN, bana 5, 4, bana mbanda, 1 aye. Combien de batu bakufi likolo ba émotion? Combien de basi lelo oyo, bazana bana na ndako, bana wana, bana ba pasteur. Na ba église, ba diacre, ba diaconesse, bazana bana, ba botaka, bana ba pasteur. Papa yebi ke mwana na ye nzoka mwana na mwana pasteur parce que David alinga salango alinga so mwana oyo apesi na libuma batie ba pesa on iri nzamba boyi iri alobi aussi longtemps pays na ngeza na guerre aussi longtemps peuple na ngezo bunda ngana ngelola na ndako mwasi na ngate alali liboso a porte ba melisi masanga alangwe mais conscience zo sala bien aimé bino kwiti ngene kisi no conscience iri bien que kwiti iri bien que alangwe conscience nezo sala alobi na okendete na kokendola na ndako na ngate et sali bongo David aye kotinda bake no bomai mais lelo oyo mama bebele bazali ba diaconesse ba yembi l'église sala ba DNN ya bana omona bana wana bana bembali na bango mibali boni lelo ba kufi na ba arrêt cardiaque likolo ba yeko découvrir que ndenge ba kende na église na mwasi na bana pasteur akoma obotsa mwasi na ndenge ba kende na église na bana ezana ba pasteur muso abimaka na mama na bana pasteur azo sala inceste na famille boyebi yango bobombi bamsu bakoma na likambo nango bakomisa ngo église mais babo koma obomba ba secret pasteur azo pesa basi sida mwasi amoni ngana yebi pasteur mona Kinshasa za pasteur azo bimana mwasi ya mwana oya forma koma pasteur apesi na sida azo botisa mwasi ya mwana ne aza pasteur et dimanche à télé azo te. Ok, maintenant, ezo sala pasi, mutu na Nzambe, peuple bozo landa biso, Nzambe azo luka kaka zongisa biso na makolo na ye na nzela na ye. Maintenant, question nange ezali ke makambo yango ezo salama mingi, ne kaka ozo loba, par-ci, par-là, na mboka na biso. Tango sikoyo bato, bazo sala lisumu, azo mona lisumu elengi. Maintenant, tango conséquence ezo ya, ekomi bololo. Na yete soko fungula biso na place wana. Po bato bazo yeba te, tant ozo sa lisumu na sima na lisumu eloko nini ezokoma. Proverbe alobi salaire ya mort et salaire à péché zanini liwa. Lisumu nyonso ozo sa les liwa liwa mususu ya rate bakunda yo. Eza ba tonso bakufa spirituellement. Bakufa. Ozokon ba oyem sanga ba yemi na otanga nga kombo ba tuté posi na tanga ki bango. Ba yemi boni lelo oyo basi bakufa na molimo. Aza moyembi me bato bayebi ga ekobiste mboka tu aleka bimaka na basi ya bato bayambi mais azo continuer koyemba na kombo nzambe mutu andenga nazo yemba nonksioni. Alors Bible zoloba lisumu mutu oyo azali na masumu omo na nzambe te. Adana Eve chaque époque wa nzambe azako kita basolola mukolo basalaki masumu pa nzambe abengani bango atie ba ange bakengela jardin et comment passe comme on nzambe ya wana zo senga na yo o mesana ko tonga yo o zana basi ya bato yo o bimaka na mibala bato ngonga ngoyo ya koyambula parce que lola ya lili felo yali. Okay. Lola ezali li felo yali. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Après le jugement et aux habila o mibale lola o li felo. Okay. Et lola la li felo ba kota kango tango za na bomoy. Soki okufi balobi ba benga ba prophète nyonso mokili ba ko sambela po yo sekwa e ko sala mate. Okay. Soki ba bengi ata ba mbikudi ba wapi ko sala mate ba yoka soni ba koleka sute po ba témoigner parce que nzamba za sute. Ngonga ngoyo bo pesa bo moyi na bino pa nzamba. Ngonga ngoyo bo yambola masumu. Ngonga ngoyo zongisa mwana bato pa tata na ye. Obomba ngo oyebi lisolo obomba me nzamba ayebi. Saint-Esprit ayebi. Mwana wana za mwana ya papa wana te. Zwa courage, yebisa e vérité. Zwa courage, yebisa e vérité. Nzambe tikete molimo na yo ekota etouche bandeko o ba na kati ya vie ekobo.
bandeko bana kati ya vie ya kindumba, bandeko bana kati ya masumu ya salite, bandeko bana vie ya bongulu asanzi ale abwaki asanza yongoso molimo na nzambe kota ebuka nyonso ya ba faux prophète, ebuka nyonso ya bandoki ya ba pasteur sorcier, moto na nzambe ezikisa ebimisa bana na nzambe solo na kati ya église na yo. Bible zo ba yeso alobi ba brebi na ngai ba koka mungongo na ba kolandanga tikete ba baza ba brebi ya nzambe babima na kati ya binzambe nzambe babima na kati ya ba église ya ba aventure babima place ya soloka baluka nzambe ya solo nzambe atalisa bango esika nini yazali. Ok, voilà, Moutouna Nzambe, question sur na Gogoloba, parce que tu as suivi à David, il a besoin de saï na Nzambe. Mon imi bazolo ba ne touchez pas mais ouais bon toucher ba saï na ngate. Soko ko sunga biso parce que bino bato bozo pesa biso lumière. Mais les lorsque confusion eso kota parce que mbulunga na ekoti na ya malamu na ya mabe baza esika moko et puis ya mabe eza mingi ke ya malamu. Ya malamu baza moko baza koyoka na lisusu te. Na esika no ko kolobani parce que peuple na Nzambe ba ko kampe ko funga biso parce que bazo ebate ba ko tozo bate église ni ya solo to ko kende wato fana na bandaku to sala nini nyoso to na confusion. Actes des apôtres 28 à 29 soba balou meurtrier balou ya méchant bakokota na évangile nzambe molimo na nzambe zota sanga mutu mo babenga ke père Konde batu tout bazwane bakisi ba Jérémie ba Timothée Kiese ba Silas ba kufa bazwane kisi sika moko mais Timothée nani Konde wana yende azoleka na ba TV na ba internet bato apoto bazobenga ye pasteur na ba mais c'est un sorcier azando ki botala ka elongi na ebo mona ba médaille la taka tout c'est un sorcier tangu yozo senga ba prière na bato ndengwana tangu yo moko muto zo ke senga ba prière na bato ndengwana akoya ko loka parce que yo fongoli porte mutu nyonso tu oyo azoleka na internet aza mutu na nzambe te même ngandenge nazoloba bo tu na nzambe olakisa bino mukolo mutu aliaka ligorodo abima makwanza mukolo wana te ayaka kobima makwanza 6 mois après 4 mois après bokeba na kolia ligorodo. Donc lisumu via lisumu za bien te David est l'homme selon le cœur de Dieu. David est prophète, David est général d'armée, David est chantre d'éternel, prophète, nzambe a humilié. Batobele bazoka mo po ba Bible te. Dieu a humilié David. Mwana ya David mutu musu te nevete mwana ya David azui mwana ne propre azui basi na ye. Abandi ko coucher na bango en public. Batu bazobeta maboko. Et tout ça c'est ça la Bible, c'est Dieu qui était à la base. Donc nzambe soko sakai na ye a ko humilié yo. Ozalaki munene yango balobi mutu tout ce qui est élevé par les hommes n'est que vanité, abomination. Bato bele bino bobeta kamaboko tout et tout baza suna nzambe te bakabona kala yango moni nzambe mikolo bato to basakana kine akoboma bango pe ba humilier bibembe na bango. Mais si comme nzambe so azopesa bato message c'est kalingi bato wana zonga bato ba se repentir. Bien sûr. Chaque période na lobaki les messagers et son message. Moto na nzambe solo yaka na message puis ba prophète solo le baka na message bato balinga ba honte kaka ba omoni net banda na bandaki be mission oyo na bandaki bato ba sepelaki nango ba kumisa nzambe bato nyoso tu balingaki te mutu so tuni to bandeni tozala pa mabeto soko omoni ko sepela na ngate okoka mater na ngate obi okokaka ngana thermomètre soko omoni ko sepela na ngate benga ngana délivrance na ba démon. Parce que ceux qui osent nzambe oko comprendre ngo kolinganga oko s'attacher nanga mais ceux qui osent nzambe to eloko ezo inisa yonga ezali vérité or vérité soko tangi na Jean 3:32 balobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus qui sabi ba oyo ba vérité on la franchir mais nemi la vérité ça bana ba sadicéen na ba pharisien o ba bunisa Jésus donc soko mono soko ka message na ngate na ope soko conseil zapenga soko sali ba discours bani nzambe muta s'occuper na ngana tambola na promesse ya Genèse 12 bandana 1-3 o lakelinga mabe nzamba lakelo malamu mabe o lakelinga malamu nzamba lakelo malamu yango na sengaki na bato basali ba vidéo ya kofinganga ba changer ba vidéo na bango ba senga sorry et vous allez bien pour la monter na 4e génération ba tietembe tozali awa surtout Marie-Laure tozali awa aromona frappe nzambe parce que ça mutu a une négativité dans la communauté que ça la émission moko o ezo éduquer batute puis batu basepeli nango a ça les rera ko tumbola mutu batumbola kati yango na kabie na satan nzambe anyonga ye na ba pasteur na ya nyonga ba. Ok, tozo kende mena na suka na émission na biso na ebité question na tuniote peut-être na robosana et nini o kopé ko yebisa pepe na nzambe o bazolanda biso na site na biso na ngongo yo poto ke na suka na émission na suka na websa bango baluka nzambe bazongela nzambe lole ya lili felo ali
ba serviteur ya nzambe nyoso ba pesa nzambe mu Congo nzambe azobanda ko boma bino pe ko humilier bino ko étaler bino en public ko exposer bino batu ba chola yo ba finga yo ba sakana na yo parce que yo sakana ki na nzambe nenga sala ya ona David donc ako humilier ba sali na nzambe ya lukuta abandi soki ba bongwani atiki bango eza na pasteur muso aza na sida molimo na nzambe zo sanga po bika fo le kana TV au témoigner que ozaki na sida otangi bana basi boni yo bomisi mbala moko ozwa miracle ko bika na public asala video asala émission a tout beli masumu na ye alobi ngai boy na sida tala makamna sali na église na pesi sida na bana basi bele église na lingi nzamba limisanga soki alobi on ka directement kozwa guérison miracle penzamba ozongele ndenga za sali liboso parce que milimo satan ko tie na biloko basimbisim et puis na réitéré ngo susu Albert Kankenza osimba bakisi ozali nganga ngonga ngo se repentir ngonga yango se repentir parce que kanda nzambe azobeta bino nyonso tu bakinzami na bamokuna ba Léopold Mutombo ngonga yangoyo bo simba bo zonga liboso nzambe bo senga pardon ngonga yangoyo nzambe azoba bo senga pardon ako humilier bino ako exposer bino nenga sala ki mpona David. OK, mot de la fin pour na peuple na biso pe na clôturer émission oyo tolobeli mingi sur David. Mot de la fin ali Bible lobi soki masumu na we komi montano lokola ngola lokola cramoisi soko reconnaître que au sali mabe au sengi pardon nzamba kolimisa alors soki ezana mutu azana ba problème ala nanga na prière loba nkolo Yesu na reconnaître que na tamusa ibo moinanga mabe na fongoli motema nanga yokota lokola nzambe pe mobikisi obanda ko talisanga makambo otalisanga mozindo nanga na yebesika ni nazali poza nzambe malamu. Amen. Merci. Voilà, merci bandeko tokomi na suka tozalaki na proverbe 30 na kati na émission oyo tolobeli mingi vraiment sur la vie de David bomoni ndenge bato ebele balobaka ne touchez pas mes ouais mais David azalaki l'homme selon le cœur de Dieu o nzamba ponaki mais nzambe a exposaki yango bandeko nanga tozoki na tangu na suka pe na dosala sensibilisation pona ba maman na émission nanga oyo tolobaka on l'appellera femme vraiment ba maman biso de tobota biso de to sauvaka biso de to suka to telema pona ko bondela pona ba homme de Dieu to telema pona ko soutenir bango na prière pe bandeko naza ko bwaka lisumbela na bino nyonso tu o kozali ko benga ba musai na nzambe ya solo musai na nzambe basenga ka embongo te musai na nzambe bakenda ka na ba keso ebele te to tondi na ba problème to tondi na makambo ebele musai na nzambe basenga ka prière musai na nzambe ba exposa ka problème na yo po yo ba kozwa solution na nzela na ye musai na nzambe ba mimake na ba distraction te alors na ngonga oyo to kota na kati na mabolongo ko bondela parce que ba signe nyonso tu o nzamba alobaki na biso tozo kende nango na suka tala mboka na biso Congo tala makambo za koleka na Congo Bible ezoloba koma to bandaki na molimo tokomi kosuka na nzoto bandeko boyebi mboka Congo nde memaki réveil na Brazzaville na Angola partout Congo ezali source epai wapi oyo biso toza na liloba na nzambe mais lelo Congo komi esika oyo tozoyeba te toloba nini oyo totiki nzambe oyo toza ko comprendre lisusu te Bible tozotanga te makomi na nzambe ba révélation neti ba mamusu bazotuna mais oyo nyonso proverbe azoloba ezalaka na kati ya Bible o Bible eza zamba nyonso eza na kati Bible lobi soki toluki nzambe ye akomi monisa na biso. Et Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu qui se cache, nous devons le chercher. Et ami la sakanaba oba lukakaye. Vraiment, et ça la passe na motema, na ba situation tozo mona na ba réalité zoleka. Nzamba pambola bino na présentation ozaki na mama bena, message oyo est révolutionné bino, est sauvé bino, est libéré bino pe ezong sabino na présence na Nzambe. Vraiment merci, à la prochaine occasion de to monani na mbala na sima. Bye bye. Na émission na ngai on l'appellera femme. Merci, bye bye. Merci place Ali, lobby sous solo là qui et ça qui bien nzamba pambolomo. À part wana. Yes. Batu oyo bazolo ba ke ngai na ba invita ngana kinate mabena. Bible zoloba ko pesa muto aza mupagano, muto aza na foi mo na ote ko pesa même mbotete. Bible mtezoba. Ngana camarade n'importe qui te. Bato ba yomo moni comportement ya ba pasteur. Yomo moni comportement ba passer ti ba leki na TV boy na boy ba kambo sa ba professeur lokuta et salamité ozo na niveau ba toana baza tellement très bas batanda na boza camarade na ba honte na sina kena invitation moko muto azo bala
Muto azobala, bazo que nous parler mafuta. Qu'est-ce que ça voit muto azobala na do bato ba yebi doctrine te ba kota na ba vanti ba ni ba koma ba pasteur. Or que tant yozo que nous pesa mutu na Bible lobi ko pesa mutu na n'importe qui te. Na boya ka kusanga na bango na za pure. Na lingite na zwa na koma ndenge na sala na zwa part ya misumu na bango. Soko zo pesa mbongo na yo et pas pasteur. Ozo kene na présence ne pas pasteur oyo aza motombo ki akota na musala nzamba tindiete ozo soit part na ye, c'est-à-dire masumu nyoso ba vanti nyoso azo sala yo ofuta mona ye. Semaine passée ozo participer na masumu na bango. Donc na boya ka kusanga na bango na boya ke ba séminaire na bango puisque ba tombo ki nzamba benga bango te ba yebi pe musala nzambe te na boyi ko participer na masumu na bango. Yango na boya ka okena bango soki bango ba ko yepa na ngafu ba bénéficier parce que nga nazali na uwe nzambe. Nazali na mafuta nzambe bango bazoya po ba puiser mais ngana ko kende pa na bango te omoni ba pasteur otunde ba alia so bazaki mayele bazaki na esprit de chaque temps ba yaki pa na nga ko pesa ba 10 na bango na bonde la pe na bango mais lokola ba yebite na tiki bango ndengwana c'est-à-dire Bible zoloba mutu oyo okoki ko pesa n'importe qui mbote te okoki ko lia na n'importe qui te yango moni nga na lia na n'importe qui te na pesa na n'importe qui mbote te na kenda n'importe quelle église te soki likambo zo sama na mboka bo moni nga na yete se ezali likambo lokuta soki ezali likambo solo oyebi nga na kenda na église moko na lead pasteur azote ya lera nga na koti tokenda na pasteur azanga matea lera amoni présence na nga matea esili ye moko lera matea esili ayeko tubela bi proverbe le yo koti kaka pa na komobanga na bi makambo tuna zo batato azoyoka so na lobi mabe ayaki ko tubela pasteur Eric ana témoin na lead donc so nga na komi na ko présence na nga ko déstabiliser moteur présence na nga pamba parce que onction nzambe na kati na nga mutu azosala bafanti na kosa akotika yango moni na boya ka kokende esika oyo makambo nzambe asolo ya zate mais soki makambo nzambe asolo yali na kenda. OK. Donc bandeko boza satisfait na ba question pe ba réponse auto zwaki mutu na nzambe pe to tuni ba question na bino. Maintenant toni tokota na mutu ya likambo je crois ba question soki koya to continuer yango mutu na likambo sikoyo na ngonga oyo message nini oyo memeli peuple de Dieu auto koyoka yo lisusu na ngonga oyo na espace na biso na Sentinelle TV 1 bandeko batali message na ye na molelo nkolo alobelaki nga mingi ntango nayoki bato mosusu bazoba David ekutu azalaki mosali na nzambe asalaki masumu asalaki boye asalaki boye Bible lobi moto oyo azosumuka salaire na ye eza lifuta omoni yo potombo likolo ochange likolo kwani parce que position alors so lobi bakoloba pe yo olakisaka likolo omoni eza position eza te kogriffe eza nini te mais eza position même na tv mindele tomonaka bainvite moto aza libre achange makolo asala boye ezali kogriffe te ozomona donc bato wana balongola likambo nga azaka moto ya biloko wana te nazaka humble mona mosuku tafinga olataka babubu yo olobi oza dide forme olata babubu mais bubu eza style nanga mpona monaka ngo epa pasteur nanga passe soni nga nazalaki brigand barefule nga moto ateyanga samala onction eza kati nanga eza pa passe soni namonaki ye alataka babubu yango nazwaki ye lokola modele lere mpe apengwe nakoma koloba ngo mpona ni mpo soni azalaki koteya sango malamu soni nde abondeli mpo nga nakoma boye mais lere ye apengwe akomosala baventure kaka nga mwana na ye funa meme Moïse akoli na ndako na Pharaon moto adetuzaki Pharaon ezana Moïse ayokaki yo nzambe alobaki c'est-à-dire ezandema mais lelo oyo ntango nzambe bato bakoma loba David kutu asalaki boye tu yango nzambe ayebisaka bi population oyo lokola bazolanda yo ngonga oyo ozodénoncer mais teya bango mpe lisusu alors lelo oyo naye kolobela bango sur les conséquences du péché. OK. Po bato ebele bakumisi David kutu asalaki masumu tout. David azaki général d'armée, David azaki prophète, David azaki chantre, David akomaki roi. Le seul moto na mokili azala général d'armée, chantre, prophète, roi. David nzamba lobi, j'ai aimé David selon l'homme de mon cœur. L'homme selon mon cœur. Selon mon cœur. David azaki homme selon le cœur de Dieu. Mais là David a sumu kibino batbozo ba David kutasala ki lisumu David la asala lisumu nzambe asambwisa ye bande konanga nzambe soki alingi yo mingi oyoki te asambwisaka soko moni mutu moko likambo na ye komo bima bazolo bango batutu baolo bango azaki na problème na nzambe avertisaki ye nzambe abegaki ye nzambe abendaki mato ayoki te nzambe asambwisaka David nzambe asambwisi ye nazola sabino ngo tokei na 2 Samuel 11 toke na 2 Samuel 11
Dans 2 Samuel 11, toujours que dans le premier verset, je crois, dans 7, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Iri, les Hétiens. David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, il retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et fait dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Iri les Hétiens. Et Joab envoyait Iri à David. Iri se rendit auprès de David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Iri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Iri sortit de la maison royale, il fut suivi d'un présent du roi. Mais Iri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il se rendit point à sa maison. On a informé à David, on lui dit, Iri n'est pas descendu dans ta maison. Et David dit à Iri, n'arrives-tu pas du voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Iri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous la tente. Mon Seigneur, Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans la maison pour manger, pour boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne le ferai pas. Alors, to sauté wana, to kesikoyo na 27. La femme d'Iri prie. David dit, toké na 25. David dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-les, et toi, encourage-les. La femme d'Iri apprit que son mari était mort, elle plaira son mari. Quand les deuils furent passés, David envoya chercher et la recueillit dans sa maison, elle devint sa femme, et lui enfantant un fils. C'est que David avait fait de pluie à l'Éternel. Amen. Amen. Histoire Oyo, batutu ba yebiango, nakati ya histoire Oyo, David nangonga Oyo batu ba kebitumba, David akeko tambola na oliake no bunda, azo tambola likola batwa. Likola batol. Et l'air azo tambola likola batol, ake kokuta mwasi ya soda na ye azo sokola. Mwasi mwaza kelungi kitoko. David atindi ba serviteur, wana mwasi ya serviteur na ye. Yes. Mais atindi ba zoye. Bible zo ba David asangani na mwasi oyo, mwasi akomi na zemi. Le mwasi akomi na zemi, mwasi atindi sango aya boye sa roi ke na komi na zemi. Roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Après l'issoumu asali a commis meurtrier, conscience est liée. Dès le l'autre combattant conscience est liée. Ce qui conscience est liée au comme Moubomi lokola David. David est l'homme selon le cœur de Dieu. David l'homme le tout puissant. David est l'homme de Dieu. Atindi Iri na lettre na front Joab abomaye. Tango Iri akufi moi c'est aye na ndaku Nzamba lobi atindi prophète a sa David et c'est peli sinzambete. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Likolo ya Esengo, ya Ekobo, David a côté un inceste na famille na ye. Na 2 Samuel 13, pendant na 1 na 18, moi na David moko a violé moi na ye. Bandeko na bandeko babala ni pona ni pour David a sa lisum. 2. Révolte. Moi na ya David moko a se révolté a bengani tatane mokonzi. Oui ba sa ni. L'air a se révolté. Azui basi ya tata na ye asali campagne d'évangélisation monde basala abengisi bato atie podium akomi ko coucher na mwasi moko na moko ya tata na ye en public Bible mtezolo bango à part wana homicide de Salami Amon oyo a violaki mwana ya David mususu wana ezali na
2 Samuel 13 23 à 32 moi na mususu ya Absalom abomi Amon pour violer sœur na. Donc David likolo ya plaisir, likolo ya masumu, likolo ya lengi ya kobima na mwasi ya batu a créé inceste na famille na ye, a créé kufa na ndako na ye, a créé nzambe a humilié ye, nzambe a sakani na ye, nzambe a exposé ye. Ça a toujours été comme ça avec les enfants de Dieu. Ça a toujours été comme ça avec Dieu. Ce que proverbe à Télémaki Alobaki, c'est parce que Dieu a l'ingaki a chichi génération d'abisso. Nzambe a l'ingaki a enseigné pour la diaspora. Tala ndenge ba fingi ngai, ba soi-disant ba Christo, ba fingi pasteur pour la vérité. Tala ndenge ba sali ba vidéo, soi-disant ba Christo. Batuni ata nzambe te bakoti ata na prière te batuna nga soki mutu na nzambe alobi eloko liboso na tuna nzambe ese nzambe ozana mutu tozana mutu te mais ba se permettre bêtement comme ça ko finga nga ko finga famille na nga ko kosela nga makamu tout et pourtant nzambe azaki na posa a sauver bato nzambe azaki na posa ça et puis ba sali erreur te ole ba va na bango te o kutu David l'homme selon le cœur de Dieu nzambe bomaki ye nzambe salaki boy et nzambe asalaki masomo nzambe atikaki. C'est tout simplement parce que bato batanga la Bible lokola kwaku. C'est tout simplement parce que bato batanga la Bible lokola kalao. C'est tout simplement parce que bato bazana bobangi nzambe te. Bato bazoka ni sale fait comme na poto, azana ndaku, azana nationalité, azana voiture, elle se permet à sala nyonso. Bato bazoka ni sale lokola ba social media réseaux sociaux et n'importe qui akoko kende azui webcam na ye azui caméra akomo lo ba sur n'importe quoi. Le lo mona bato musu bazoleka bulumbu, ba musu bazoya donc les gens se croient permis à nyonso. Oh, il faut que bana ba we nzambe. Mutu azana onso nzambe, onso nzambe yaka pona ko buka bakal. Onso nzambe yaka pona ko kase ba jo. Onso nzambe yaka pona ko pesa ba solution. Onso nzambe yaka pona ko buka biloko ya satana na kati ya bomo ya bato. Tala lelo combien de bato bakenda na église ba bongo mate. Combien de bato bakenda na église baza ba lesbienne. Bato bakenda na église bazali ba PD, bato bakenda na église baza songi, bato bakenda na église ba yebi ata entendement nzambe te. Comment prière ezali dialogue ya mutu na nzambe. Prière ezali dialogue ya mutu na nzambe. Mais za bato su banda asala 10 ans na église na yoka mungonga nzambe te. Na yoka ainsi dit l'Éternel te. Alors mutu ande mwana parole nzambe lobi ebimi ye atelemi lango. Atelemi abadofinga. Atelemi yango moni ngai na lobi Marilo na laquelle ye mabeti na 4e génération na ba pasteur oyo ba kendeki osambela pona na laquelle bango mabe satana nyonga bango ti na 4e génération et kolongwaka ka soka sali vidéo asenga pardon parce que nazalaki na onction nzambe pona changer makambo na communauté na biso tala lelo oyo population na biso soki pona buzoba bakobima ebele soki bisi bango bobima boke do benga na kabila bakobima te. Soki si bango pona buzoba baza prêt à kosala buzoba baza prêt à koyoka ba faux prophétie baza prêt lelo oyo nazosenga na bato to balekaki na TV kopesa ba prophétie o mutu akoseka oboye ba leka baluka ba pasteur ba délivrer ba parce que ce n'est pas Dieu qui parlait c'est quoi boye bo utu koyeba qui avait Dieu qui n'avait pas Dieu parce que prophétie ezaki prophétie na prophétie wa pesimbi te na yebite soko zanga ba question par rapport à message moi mutu na nzambe ba question rozanga te parce que makambo zolo bezali très profond et bandeko bozolanda biso vraiment na site na biso tolobelaka de temps en temps ba émission socio-culturelle éducative politique religieuse toyaka nango liboso na bino. Alors lelo toza na émission moko religieuse oyo toza koyoka mutu na nzambe oyo ezobimisa biso ba révélation. Vraiment naza na question oyo ya mutu yo na koyoko tuna yo parce que eza na moment on est quand ozoloba Bible ka ezobimisa biso bike on se moque pas de Dieu. C'est que l'homme va s'aimer, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Oyo mutu abuka yango na kolona ngo. Soko kuki obuki oloni nzeta libotu okobuka jamais manga. Yes. Okobuka kaka libotu. Yes. Yango ce qu'on a lingi. Pardon, avant toute la question. David a tie moi si zemi. Moi si aye oyebse ke nazana zemi. Oye makamani David asali. Azui tata wana. Soda wana abengisi aya ba melisi masanga. Batindi ye akende na ndako asanga na mwasi po mwasi ba zemi yayo. Lelo na communauté batu boni ba basa mabala. Bazwa bana na bango, bana batata, bapesa bana batata mususu. Combien de batu na poto awa, aye poto abundi, asali azui mukanda, alinga sala famille réunion, abem saban, bake no sala dienen, bana 5, 4,
bana mbanda aye combien de batu bakufi likolo ba émotion combien de basi lelo oyo bazana bana na ndako bana wana bana ba pasteur na ba église ba diacre ba diaconesse bazana bana babotaka bana ba pasteur papa yebi ke mwana na ye nzoka mwana wana mwana pasteur parce que David alinga salango alinga zo mwana oyo apesi na libuma batie ba pesa on iri nzamba boyi iri alobi aussi longtemps pays na ngeza na guerre aussi longtemps peuple na ngezo bunda ngana ngelola na ndaka mwasi na ngate alali liboso à porte ba melisie masanga alangwe me conscience ezo sala bien aimé bino kwiti ngene kisi no conscience iri bien que kwiti iri bien que alangwe conscience nezo sala alobi na okendete na kokendola na ndako na ngate et sali bongo David aye kotinda bake no bomai mais lelo oyo mama ebele bazali ba diaconesse ba yembi l'église sala ba DNA ya bana omona bana wana bana bembali na bango mibali boni lelo ba kufi na ba arrêt cardiaque likolo ba yeko découvrir que ndenge ba kende na église na mwasi na bana pasteur akoma kobotisa mwasi na ndenge ba kende na église na bana ezana ba pasteur mso abimaka na mama na bana pasteur azo sala inceste na famille boyebi yango bobombi ba mso bakoma na likambo nango bakomisa ngo église mais babo koma kobomba ba secret pasteur azo pesa basi sida mwasi moninga na yebi pasteur mona Kinshasa sa pasteur azo bimana mwasi ya mwana ya forma koma pasteur apesi na sida azo botisa mwasi ya mwana ne aza pasteur et dimanche atelemi azoteya. Ok, maintenant ezo sala pasi mutu na Nzambe pe peuple bozolanda biso Nzambe azoluka kaka zongisa biso na makolo na ye na nzela na ye. Maintenant question nange ezali ke makambo yango ezosalama mingi ne kaka kozoloba par-ci par-là na mboka na biso. Tango sikoyo bato bazosala lisumu azomona lisumu elengi. Maintenant tango conséquence ezoya ekomi bololo. Na yete soko fungula biso na place wana. Po bato bazoyeba te tango ozosala lisumu na sima na lisumu eloko nini ezokoma. Proverbe alobi salaire ya mort et salaire à péché zanini liwa. Lisumu nyonso ozosala eza liwa liwa mususu ezalaka te bakunda yo ezala bato mosusu bakufa spirituellement bakufa ozomona boyebisanga bayembi na otanga nanga kombo bato te mposi natangaki bango bayembi boni lelo oyo basi bakufa na molimo aza moyembi me bato bayebi kaka ekobiste mboka tu alekaka bimaka na basi ya bato bayambi ye me azokontinue koyemba na kombo ya Nzambe moto andenge azoyemba na onction nini. Alors Bible ezoloba lisumu mutu oyo azali na masumu omona Nzambe te. Adana Eve chaque poko wa Nzambe azako kita basolola mukolo basalaki masumu pa Nzambe abengani bango atie ba ange bakengela jardin ekoma pasi komona Nzambe yawana nazosenga na yo o mesana kotonga yo o zana basi ya bato yo o bimaka na mibala ya bato ngonga ngoyo ya koyambula parce que l'ole ya li felo yali. Okay. Lola ezali li felo yali. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après vient le jugement. Après le jugement, et vous savez là lola o li felo. Okay. Et lola la li felo ba kota kango tango za la bomoy. Soki okufi balobi ba benga ba prophète nyonso mokili ba ko sambela po yo sekwa e ko sala mate. E ko sala mate. E ko sala mate. Okay. Soki ba benga ta ba mbikudi ba wapi ko sala mate ba yoka soni ba koleka suti po ba témoigner parce que Nzamba za suti. Ngonga ngoyo bo pesa bomoy na bino pa Nzamba. Ngonga ngoyo bo yambola masumu. Ngonga ngoyo zongisa mwana bato pa tata na ye. Obomba ngo oyebi li solo obomba me Nzambe ayebi. Saint-Esprit ayebi. Mwana wana za mwana ya papa wana te. Zwa courage, yebisa vérité. Zwa courage, yebisa vérité. Nzambe tikete molimo na yo ekota etouche bandeko o ba na kati ya vie ekobo. Bandeko ba na kati ya vie ya kindumba, bandeko ba na kati ya masumu ya salite, bandeko ba na vie ya bongulu, asanzi ale abwaki asanzi ya ngozo. Molimo na Nzambe ekota ebuka nyonso ya ba faux prophète, ebuka nyonso ya bandoki, ya ba pasteur sorcier, moto na Nzambe ezikisa, ebimisa bana na Nzambe solo na kati ya église na yo. Bible zo ba Yesu alobi ba brebi na ngai, ba roka mungongo na ba kolandanga. Tikete ba baza ba brebi ya Nzambe, ba bima na kati ya Nzambe, ba bima na kati ya église ya ba aventure, ba bima place ya soloka, ba luka Nzambe ya solo, Nzambe atalisa bango esika ni yazali.
Ok, voilà, Moutuna Zambé, question sur Nagoko Loba, parce que tu as suivi à David, il y a un saï na Zambé. Mon numéro bazolo ba ne touché pas mais ouais bon touché ba saï na ngate. Soko ko sunga biso parce que bino bato bozo pesa biso lumière. Mais les lorsque confusion eso kota parce que mbulunga na ekoti na ya malamu na ya mabe baza esika moko et puis ya mabe eza mingi ke ya malamu baza moko baza koyoka na lisusu te. Na esika no ko loba nini parce que peuple na Zambé ba ko kampe ko funga biso parce que bazo ebate ba ko tozo bate église ni ya solo to ko kende wa to fana na bandaku to sala nini nyoso to na confusion. Actes des apôtres 28 à 29 soba balou meurtrier balou ya méchant bakokota na évangile nzambe molimo na nzambe zota sanga mutu mo babenga ke père Konde batu tout bazwane bakisi ba Jérémie ba Timothée kiese ba Silas ba kufa bazwane kisi tsika moko mais Timothée nani Konde wana yende azoleka na ba TV na ba internet bato apoto bazobenga ye pasteur na ba mais c'est un sorcier azando ki botala ka elongi na ebo mona ba médaille la taka tout c'est un sorcier tangu yozo senga ba prier na bato ndengwana tangu yo moko muto zo ke senga ba prier na bato ndengwana akoya ko loka parce que yo fongoli porte mutu nyonso tu oyo azoleka na internet aza mutu na nzambe te meme nga ndenge nazoloba bo tu na nzambe olakisa bino mukolo mutu aliaka ligoro do abimaka makwanza mukolo wana te ayaka kobimama kwanza 6 mois après 4 mois après bokeba na kolia ligoro do donc lisumu via lisumu eza bien te David est l'homme selon le cœur de Dieu. David est prophète, David est général d'armée, David est chantre d'éternel prophète, nzambe a humilié. Batebele bazoka mo po ba Bible te. Dieu a humilié David. Moi na ya David, mutu musute nevete moi na ya David, azui moi na ne propre, azui basi na ye. Baza bandoki. C'est 10 pasteurs, 8 baba sorciers puis bandimi mingi basala likopa bandoki na bandoki bakendo ensemble. Alors nzambe le ratininga et alipo na batu oyo bazali batu na ye. Batu oyo bazana grâce wana bayaka chaque dimanche na Clayton pour ba expérimenter ngolo na nzambe peto ke na bango formation ke na lolo. OK, mais salama pe mutu na nzambe même Jésus e moko na Jérusalem bandima ki vraiment te zala passe pour ba to lia ki na ye Jésus pe aleka ki wa to fanda kana ye to lia kana ye mwana Marie ba biloko na eza déjà na kata Bible. Eza nde mozolo beza bongo mais est-il que quelques bateaux parce que ville à Manchester ezali ville basée sur bateau belé ba kanga ba bandoki na Londres pe partout ba okima a. Et puis bato wana ba makasi parce que ba se constituer na une église au monde bango na bato makambo mabe basangana na pasteur na bango ndoki. Alors il faut sikoyo ko buka biloko wana po bazo mema bato baza ba innocent au monde memi ba ona loyenge ba kekuna ba bebsi fi na yo ba bebsi bana na yo ba bebsi do biloko wana ba yebi yango moni bala so ba moni nga ba kimi même so to kutali na nzela même so to kutali na classe to kutali na wapi baza so ba moni nga ba kimi po ba yebi ke na yebi bango. OK, donc ça message tozo lancer vraiment ni ba ni ne prophète chez lui mais to za kondima vraiment o nzamba zo sala kati na o pe tozo sala appel na grâce aux ana que bato baza pembeni pe ba bénéficier na grâce on parce que toza ko kene na temps de la fin. Na za liso na question moko on a ko tuna yo po tozala ki sur place to moni maman wana za ko benga aza ko finga alobi yo proverbe yo za ko lakisa nini yo zo lakisa ke yonde oza saint oza mo santo za kana lisumu te mais biso to yebi oke o bandaki ko o melaki bato bambongo o metaki bato ba voyage baya na poto mais otika ko mema bato wana na poto te o mela bato wana oza escroc to yoka ngo pe pa na yo moko parce que mieko ki to yoka peuple babalanda OK toyoka pa bato mususu makamango eza ndenge nini o melaki bato bambongo pour metaki bato baya na poto okokisaki yango te eza ya solo. Bon moni bato ba congolais bazaka ndenge mwana yango moni tango na kabie na satana akeki ko so ba pasteur muso o ba yebisa mo malamu te ba bondela pona ye ifemela mino boye ba ke soki mutu akabio na satana kaka mutu wana mutu akobondela pona yo. Alors lokola ba reconnaître que prière na ngeza nguya mais akepa ba pasteur mususu na ba pasteur wana na kabi wana satana kangi ba mo via prière parce que ba sali eloko mo za te soki mutu auti ko finga musali na nzamba zo reconnaître que musali na nzamba wana za ouin okotinda ye zongela mutu wana abondela pona yo yo ko ya to bando sa ba prière ya moi lokola na bango bato bazwa kiye na renouveler sous prière mususu na kangi ba na satana anyonga ba parce que et tant que pasteur à diaspora on a koloba nzamba osala ngo ba moni bango moko
nyonso na lobaki ekokisami parce que nzambe azo visiter nga nzambe aza na côté nanga bon côté neti komela bato moi je crois que na bakar oui que na yibaka bakar tout et tout bakar yango ya Angleterre natambolanga nango abakar tout na somba natambolanga nango avant natina na kini sikoyo na Angleterre vraiment yoko yiba car pour tambola nango po plaque nyonso tu ezaka identité ya mutu tout et tout donc eza makambo lokuta parce que na somba bakar natambolanga nango avant natina na kini donc eza makambo lokuta ke makambo bangulu nga na samba na mboko na immigration parce que Eric azaki témoin juge ya mama tunaki homme office abi est-ce que boza na preuve que mutu oyo amemaka bato oza na preuve donc au immigration en mboka oyo parce que Eric azaki témoin pour azaki mutu azako kenanga lokola témoin ayebi masolo nyonso surtout que bamona eloko moko te mais soki eza na mutu oyo ki apesanga mbongo mpo ngai oyo juge atuna ye bango so alobi est-ce que ye botia ye consul na bino ya baafricain mpo amemaka bato awa baanglais bayebi te ye toyebi te ki aza consul topesa ye consulat te donc ngai nazalaka ambassadeur ya Angleterre te mpona apesa mutu visa to nini alors soki eza na mutu azolobaki ngai apesanga mbongo na mela ye mais l'état ya mboko alukaka bapreuve akende pa avocat alobi no proverbe 30-30 napesaka ye mbongo ya komemelanga mutu tala bapreuve yango oyo amema mutu te ekoyede parce que Angleterre balukaka preuve ke ngai nakotisaka bangulu alors soki yo oza nango opesanga mbongo to nini kende pa l'état ou bien oleki na presse olakisi preuve omoni neti mwasi oyo nakabaki na nini Marie-Laure ayebi nga te mais se permettre asali video afini nga ke naza na makangu te nazanga na makangu te soki makangu ali alakusa mosapi aleka na TV mais aleki alobi n'importe quoi elaki kaka omoni soki mutu ozoswana na mutu ayaki kitoko ozana na nje toko oyo etala ye kuna mabe mais oyebi na yo ke ani mabe te ofingi kaka tika ofinga sikoyo ebalukeli ye parce que ndenge eza boye na qualité na ngai ya pasteur ya diaspora na renouveler yango susu na kabie na satana mpo arilapa kofingaka bato alapa kosala et puis ekamusaka nga bakongole boza na Congo bolandaka bato ya ndenge wana nga bemission oyo ezali édifiante nalanda yango te nayebi te moto azofingaka bato moto ayakoloba babétise na TV bolandaka ye pourquoi alors bino surtout boza ndenge moko bozo se retrouver yango moni na kabaki na satana pe na ba pasteur wa ki kolanda na kabi bango so na satana. OK. Donc ça n'engage que yo potaki musai na Zambie ndenge oza koloba. Alors question musu sezali to landi awa ndenge bato baza ko benga biso toza pemeni na tozo vivre yango eza na musu tozo benga yo zo lakisa nini oza orgueilleux soko zo sala émission ozo lakisa sapato yo zo lakisa nini et musu pe lisu to ngana ko proposer to mona ba invitation mingi pe eza na basani na Zambie par-ci par-là ba invitaka yo okende koteya mais ozaka toujours na réserve olinga ko kende te réaction na yo eza nini na ba point de vue o bandeko baza ko accuser yo na makambo o na autre bon réaction le monde to vande bo yes to sala émission na changer ba position na otia boye na changer ba position na otia boye na sala ngo même so na la lipapa même so na makolongulu na ba vidéo na ngali ali elaxité que na ya ko griffer le nom et ali position émission à 30 minutes au changer position même yo au changer position donc eza wanate tant on c'est le cas deuxièmement matunsusu abenga ki alobio de Londres à Salionine au monde lelo bana basi mingi ya poto ba osala ba ventir vie comme passe mais bana basi mingi ya poto ba sali berere na nini moto ayebite omoni na théâtre omoni na TV allez ozui risque ozui mbongo otie obengisa ya lera boya awa bwakisi yo allez okomi ko telingana okomi ko boy parfois mobali bozakine na ndaku mbongo abano za ko PCT yo préfère que no bala mobali ya théâtre lera yo bangi boya théâtre o sala lo théâtre na ndaku en passant nazo pesa merci mingi na Clarisse na weji azali mwana mwasi oyo achaka na contact na bata théâtre no sole na kendana na kini lelo aza na Brésil merci mingi Clarisse vraiment na contact kosalinga mpona asala pe film na tourna pe bafilm fort donc Clarisse nde aponaki baactrice Clarisse nde aponaki baacteur makambo bakarma wani ye azalaki na nga na kini lelo na Brésil akoki kotémoigner parce que azalaki mutu oyo po azalaki fille de Sarah azakosambela na armée de l'Éternel nde tokutanaki na lui pasteur na koyede oyo atambolaki na nga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Oyo, Boza Kolanda Biso, partout, monde entier, Afrique, Europe, diaspora, partout. Tika ete Kimia na Mokonzi, et Bilabino, Obisika Bozwami, na présentation, Boza na Mama Bena, et puis Toza na invité na Biso, de Tazanta Oto, Sululakanae, le messager, proverbe 30, shalom, Moutnazambe. Shalom, Mama Bena.
Ok. Toyambi mutu na Nzambe, Proverbe 30-30, tokoluka toyoka ye message nini oyo tolingi lisusu ko partager na bino na site na biso www.sentineltv.1 to pe na YouTube na biso bokoki kolanda biso na Sentinel TV 1. Alors yambo na meka pe kopesa elobeli na mosali na Nzambe naza na ba question mo ebele oyo bandeko ebele baza kobenga pe baza kotuna mituna na bango. Alors yambo mutu na Nzambe meka pe kolobela biso sujet nini to pe nini oyo amemeli biso lisusu na ngonga to ngonga oyo tokoki kolanda ye tokoluka mpe to meka pe kotuna ye mituna oyo bandeko botunaki biso. Alors na ete so kopesa pe bandeko mbote partout bazolanda o mbote na bandeko nyonso baza ebele kolanda. Merci na bao bazobenga, merci na soutien na bino ndenge bolingi nga ndenge nga pe nalingi bino. Merci. Ok. Le messager toyebi ke musala ozosala eza facilité na landaki message na la fois passée opesaki biso ndenge nini basali na Nzambe mutu na mutu azaka na mission oyo Nzambe apesaka ye toza na ba évangéliste ba pasteur ba ministère eza ebele mais yo oza un évangéliste et poza na message oyo Nzambe aza kopesa yo po omemela peuple de Dieu. Alors toyebi ke ba message eza facilité po bato bayeba ko gérer yango. Alors na question ya liboso na koyi kotuna yo ya mbokota na mutu na likambo na yo bandeko batuni boye balobi après message oyo shalom messager après shalom wana ndenge balobi après message oyo obimisaki eningisi mboka lelo ba TV nyonso bakomi kolobela yango esalami kaka ndenge olobaki popularité emati binemi comme kosenga par binemi na ope donc ba popularité oyo baza kobenga biso balobi message opesaki esalami ndenge olobaki. Alors popularité pe ebele ba binemi na yo oyo babandaki kofinga yo babandaki koloba de tout de rien lelo ope bakomi kosenga ba pardon okoki koloba nini na place wana? Bon, place wana eza kaka kopesa Nzambe merci parce que omoni Nzambe soka atindeli yo message ezali kolukelo ba problème parce que makambo nyonso to eleki na mboka na biso na kati ya diaspora ezolakisa ke église ya Congo eza vraiment na kati ya perdement na kati ya distraction pe bato ebele babungi nzela. Omoni sikoyo na ngonga oyo bato bayebi nani aza prophète asolo nani aza prophète alukuta na bisakoli nyonso to ebimi makambo nyonso to bato balobi ezolakisa ke message ezalaki très important po eya kolakisa eza lokola ndenge balobaka thermomètre eye kojauge niveau ya kondima bato pe niveau ya buzoba na kati ya communauté pe niveau ya bosataniste. C'est-à-dire mpo na nga nakomisi Nzambe surtout ke bango moko bakomopesa bapreuve sikoyo bato bazalaki na mutu bakomopesa bapreuve pe Nzambe a suscité batravailleur mosusu baserviteur mosusu baya kaka na message wana mpona koconfirme oyo nga nalobaki pe makambo tu nalobaki esalami ndenge esalamaki nga nakomisi Nzambe parce que Nzambe a utilisé nga nazalaki brigand nazalaki un repris de la justice mais na mawa Nzambe lelo Nzambe akomi olobela nga mpe mokili eningani mpe bato bazwi solution bato ebele baye na Seigneur bato ebele bandimi Yesu bato ebele bazondimela nga base confie na nga napesi kaka Nzambe merci. Ok, alors question mosusu mpe ezali le messager bandeko batuni boye balobi neti bazolanda bavideo mpo mikolo oyo tout le monde on en parle partout na basiti bato ebele baza kobenga oyo balobi oza sataniste oza mosali ya Nzambe ya solo te oza mosali ya Nzambe oyo ofingaka nayebi te réaction na yo na question wana ndenge bandeko mosusu batuni réaction na yo eza nini? Bon réaction na ngai ali ngai nakoki kose défendre te soki naza mosali ya Nzambe Nzambe moto akodéfendre nga alors je crois que na ngonga oyo Nzambe aza kodéfendre nga parce que mingi ya bato bazali kofinga bakomi lelo kosenga pardon ngai nabengi bango te téléphone na nga tous les 5 minutes ezobenga bazosenga ba pardon bazotubela bakomi kose confier na nga so na biso ba coup de fil nazozwa na bakombo bato kondima te na bakonzi na ba pasteur mususu na bato ya minene bazobenga c'est-à-dire que Jésus a défendre nga bato wana baza libre ya kokwa na nga te mais en vérité bayebi ke nazosalela Nzambe pe Nzambe alobela nga donc oyo zoloba eza solo eza vérité.
alors comme ngapé na ko tout na maintenant na nyoso tout na ba situation bazobenga ceci cela partout oza komika bulandeni parce que oza pe mutu oza na makila oza na mai oza na nyoso oza pe na famille oza pe na ba misala ba classe ba entreprise donc oza komika bulandeni net siko na oti Liverpool na bandi classe parce que nazo sala théologie le premier jour na université na uti ko ya na ngana ye na s'échanger c'est-à-dire nzambe akopesa vision te soka pesio nguya te soka pesio onction te onction nzambe na kati ya bomoyo na biso za eloka liboso pona kobuka ba job ya satan kobuka ba mira satan ko telemela satan apesa ko makasi a renouveler la force na biso pe lisusu nazo expérimenter loko mo naza premier pasteur congolais o azo expérimenter côté à Sangmalamu na internet naza premier pasteur congolais o na lelo ko kamba sokotali par jour au moins 5000 personnes dans l'Andanga. Sokotali, par semaine, on a commencé à 40 000, 50 000. C'est-à-dire, on a plus que stade, il y a United, il y a 76 000 personnes. C'est-à-dire, au moins, Internet, sur une somme de billets avion ou utiliser Internet. On a expérimenté, on a fait merci que na géré, batu belé, mikolo, banamike, mindele, batu muino, ba o bazolandanga. Donc, on a expérimenté, sans mon Internet. Merci parce que après singa courage il y a koyeba komi kabola na air à prière air ya ko benga monde ba fone zo la pona tiaka air mona silence pona yambate air mona kanga vraiment so na prière mais nzamba après singa makasi pona continuer. OK. Mutuna nzambe bien que na église locale batu ba yaka mingi tende na zozwa na nini na église mondiale parce que nzamba bimisinga na église ya ba mir normalement soki ndenge nzamba ba memelanga na ko kende sur église ya mir te na ko vana na ndako na bureau na internet na ba phone nazo résoudre ba problème ba mais soki nazo kende na église et ali pe pour na sauver quelques bat na Manchester au moins na Manchester